Bonjour les filles, hello girls, beauté ma maman, beauté ba yaya, banzel, beauté nabino. J'espère que vous allez bien. C'est Mouna. Bienvenue dans votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Alors aujourd'hui, nous allons raconter notre histoire en Lingala. Beauté ba maman, lisa ponge, ba maman boyo kalisolo bo kalisolo. Lisolo moko apasi, lisolo apasi pe mawa. Baninga, sœur moko ayebisinga muna ngam na vivre lisolo na témoignage ngam na vivre yango naza parenté ya moto oyo nazo nayebisi obeta lisolo, donc beta lisolo yango wana nazobetela bino lisolo. Bamaman epesi pasi epesi mawa, baninga boyoka lisaponge yango wana na vie tosala attention, tosala vraiment attention, tosala vraiment attention. Bamaman, bapapa, bayaya nanga, banzele, bana basi, elenge ya mokie, elenge ya bajeune boyoka lisola lelo ezali mwasi moko boye azalaki na mobali na ye bavandaka na mboka ya Afrique. na otanga nanga kombo ya mboka Afrique te, me boyebaki baza na Afrique. Lisolo esali déjà plus de 20 ans lisolo nazobeta, mais mwasi apesinga lisolo aza ndeko ya mwasi wana ayebisinga loko ozosala émission na o obetaka masolo, obeta lisolo. Ça fait déjà 20 ans histoire oyo nga na obetela bino lelo kisi elekaki. Mwana mwasi wana azalaki na mobali na ye na bana. Sikoyo na couple na ye mobali azalaka na salaire mokie, mobali azalaka na mbongo mingi ta vivaka na baza na salaire moko mokie. Nakoloba peut-être à époque wana eza équivalence, eza lokola mobali aganye ba 500 euros équivalence en fait. Voilà. Sikoyo mwasi aza mwasi kitoko, mwasi elukuma alingi toujours makamba minene baninga. Sikoyo azalaka na bacamarade, moni bacamarade ya bien baza ya mabe mpe baza bacamarade, azomona bacamarade baza toujours na bilamba kitoko, toujours na basuki ya kitoko, toujours na babijou ya kitoko, baor e badiamant etoloba nyonso, basaki biloko eutaka poto. Esikoyo mobali wana azoyebisa mwasi na ye nzambe apesi biso mokie tokoka na mokie, lobi mpe tokoluka tozwa ebele. Baninga, mwana mwasi wana azoka mbali na ye te, ndenge azalaka na bacamarade, influence ya bacamarade, akutani na mobali moko boye azali ekolo na ye te, aza ekolo mosusu. Ayebisinga na loba ekolo, aza na ekolo ya Sénégal, bozoyoka aza ekolo ya Sénégal, ye mta ayebisinga na loba ekolo. Voilà, aza ekolo ya sénégalais, donc aza sénégalais mobali oyo. Mwana mwasi wana azaki na mobali na ye akomi na mobali mosusu ya sénégalais. Sikoyo akomi kobima na mobali wana ya sénégalais. Baninga, mobali na ye des fois akendaka bavoyage azonga, ye mwasi atiki bana na bandeko babombele mwana. Voilà, entre temps ye azalaka na mobali wana na Sénégal, mobali apesaki bambongo. Ye mwasi wana alobi na mbali na ye, nga alingi na ngai osusu te, nazwi mobali mosusu. Baninga, mwasi aboyi libala abi nalingi na ngai osusu te, nazwi mobali mosusu, mobali aza na bambongo, mobali aza na bamoyen, nakomi kolata basuper, nakomi na babijou, nakomi biloko vraiment trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mobali alobi lokola eza bongo, lokola nga nabalaki yo, nga napesaki mbongo famille bale, ekomi oboya nga. Mobali abengani mwasi, atie mwasi libanda, boyoka lisolo baninga. Me mobali alobi bana nanga baotikala yanga, yo kende me bana baotikala yanga, ngana ozwa mwasi mosusu aobokulela nga bana, po bana bazalaki un peu mike. Ndeko mwasi ayebisinga bana bazalaki déjà 10 ans, 8 ans, 6 ans.
ozomona kola na Afrique bana bazala un peu développé, moi on a 10 ans à osunga bien les deux petits qui sont là derrière. Voilà. Quelques temps après, moi si akoma na ye na mobali wana Sénégalais akendaka ba voyage, akendaka ba poto, ba États-Unis, tout là. Akomi na bambon, akomi siko maman moziki. Voilà, akomi vraiment une femme importante, se disait-elle. Voilà. Abweni na mobali na ye oyo bazaki na situation mukie, oyo bazaki ko gagner mbongo mukie, mais bazako vivre, mais elle voulait un peu plus en fait. T'as des personnes comme ça. Ils ont 10, ils veulent 20. Ils ont 20, ils veulent 30. Ils ont 30, ils veulent 40. Voilà. Voilà, c'est des gens comme ça. Ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours plus, toujours plus. Voilà. Après, c'est pas mauvais, hein. Il faut que ça soit d'une manière intelligente, en fait. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé, bah, Yaya? Qu'est-ce qui s'est passé, bah, maman? Qu'est-ce qui s'est passé, bah, Yaya, Banzel? Quelques temps après, bayoki sango ndenge mwasi abetelinga. Quelques temps après, bana pe bazokola, mwana azaki na 10 ans, mwana na liboso azaki na 10 ans, 3-4 ans après, mwana komi na ba 14, 10 plus 4, akomi na 14, ba wana bazaki 8-6 ans pe bazolanda. Mobali arefaire vie na ye, abali mwasi mosusu, nzambe aza malamu apesaka toujours ya bien. Abali mwasi baboti pe bazokolisa na bano mobali baboti na mwasi ya sika na bano oyo mwasi ya sika akutaki. Donc bakomi une famille agrandie, quoi, famille composée mais agrandie. Voilà. Et tozoyoka nzambe asali asungi mobali wana. Nzambe asungi mobali wana azwi poste monene na mboka esika bazalaki. Donc bakomi bien ye mwasi wana ayoki sango parce que des fois ya otala bana ayoki sango papa bonga, papa bonga, papa bonga, papa zwa mwasi wana azalaka bien na biso, azalaka bien, azalaka gentil. Donc akoma pe maman na biso ya mibale. Mwasi wana le bien, ah, ça va, problème te. Akindara talaka bana. Voilà, mais ernio sauté. Ya suka baninga ya suka bokalisa pongi. Ah, la vie, hein. Faites attention. Na suka, quelques temps après, baninga bazoloba mwasi wana oyo aboyaki mobali na ye moko emuka aboyaki mobali ako aza kozala susu bien te, azalaki azokonda ça n'allait pas, agangaka kaka na butu, donc azalaka bien te. Baninga akomaki na bomengo, mobali tapesaki, mobali wana Sénégal apesaki bomengo nyonso, apesaki makambo nyonso, bandako, ba voiture, akomaki kolata vraiment magnifique, c'était devenu une dame, voilà, là. Quelque temps après bandi kokonda, baninga kokonda wana, akomi koloba loba ye moko, akoma liboma. Crazy woman. Akoma liboma. Abimara susu libanda boite. Akoma liboma. Bakangaka ye na singa. Voilà. Encore na bled, hein. Ils rigolent pas, hein. Ah, na poto, centre psychiatrique et tout. Mais là-bas, ils ont pas le temps, hein. Ils ont pas le temps. Centre na bango bakango pe un singa ko bakangi. Akoma liboma. Ayebara susu bana na ete. Ayebara susu bana na ete. Comme bana bakoli. Quelques temps après, hein, bana bazokola. Nzoka mobali wana bandeko nanga, ba maman nanga, mobali wana zani mutaki si o. Aza mutaki ya kisi. Aza mutaki si. Kisi wana apparemment, yango esaleki ye aza na ye personne peut-être na ebitende. Voilà. En tout cas, mutu na façon de voir les choses. Ngana oyo nazo na pesi bino lisolo o ba pesinga. Obala nzo kasumba asimba ba kisi kwa eguzwana ekozwa mwasi wana. Na ebite soka mona kinini, soki asimba kinini, soki pandima kinini to ebite. Mwasi wana koma liboma, peut-être sacrifice, je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire. Moi je vous raconte l'histoire au ba beteninga. Voilà. Mwasi wana akoma liboma. Ayeba asute kaza ye. Voilà. Donc ye moko mibetaka, soki azomibeta ye moko so pa longoli pe elamba yale. Bakoma bombe na chambre na pièce moko. Donc bana bayoki bongo, mama na ngai. Bana tant bayoki bongo, bana bakeso baketa la maman na bango.
bazolela ayotala mama na bango bazolela mobali aya liboso babota bana baleli quartier eke sango mwasi wana abela liboma asimba kisi toyebi te mpona bomengo. Mais comme Dieu est bon, baninga nzambe aza malamu. Bana wana na bafamille na bango bana esi bakoli lokola bayebaki nzambe kosalela mama na bango bapriere, kosalela mama na bango bapriere lokola moto malamu na mokili azalaka toujours. Mwasi wana ya mibale ayoki sango mbanda na ye entre guillemets mbanda na ye abeli liboma basi misusu baoseka moi abeli liboma akima ya mobali ana mbongo takelinga mbala ya mbongo par amour de son mari, par amour de ses enfants et des enfants de son mari. Mwasi wana ya mibale alobi otika mwasi otaza mwasi na oya ya liboso apesi yo bana misato tokosunga ye baninga boyoka lisango boyoka lisapongi boyoka lisolo basali nyonso basi ya malamu baza na bisi bino merci na bamama boya na mitema merci basi ya mitema baza misusu mpe eza pasi nalobi teke baa na mitema te misusu to mosusu pasi eza azomona asunga moninga eza te me mwasi wana ya mibale azalaki na motema bake kobotola mobali wana esika mwasi wana aza babotoli ye moto yango azalaki moto abakisi babotoli ye batya mwasi yango don mbanda na ye ko asungi mbanda asungi mbanda voilà lokola Afrique bandako ezala minene bachambre eza minene batie na pièce moko bana batalaka ye bana na ye moko batalaka ye mémoire en fait la mémoire tournée la mémoire jouée le fait qu'elle voyait tout le temps maintenant ses enfants le fait qu'elle voyait tous les jours ses enfants le fait qu'elle les voyait tous les jours elle commençait à avoir des souvenirs elle commençait à avoir des flashs parce qu'elle était dans une maison de paix dans un havre de paix. Elle était entourée des bonnes personnes elle était entourée de sa famille elle était entourée de ses siens na ba prière et puis à part la prière lokola mobali nazaki na mbongo batindi ye na bopito batindi ye basala badiagnostic voilà batindi ye bayebisinga te nalobama eloko azalaki nango voilà na oloba te batindi ye na bacentre batindi ye ti na poto bamama nanga bandeko nanga batindi ye ti na poto ntango batindi ye na poto batraite basoigne ali bazongisi ye ti na mboka bazongisi ye na lieu esika bazova bo baza kovanda bazongisi ye mwasi wana azonga mutu ntango azonga mutu alela asenga bana ne pardon ayesi bana nauti musika nalandaki mbongo nalandaki bozwi nalandaki baninga nalandaki boye eza nango na vie te voilà nalandaki presse ngam nazalaki na mobali nanga natiki mobali nanga mobali azwi mwasi mosusu mwasi wana abokoli bino asengi mwasi wana pardon mpo mwasi wana mpe aidaki atraitaki na esi bino donc mwasi alela mobali alobi toza famille oza kaka mwasi na ngai liboso oyo mpe naza na ye aza mwasi na ngai oyo nazocontinue vie otikala toujours mwasi na nga mpo tongana oyo tobimisi bano bafruit bamama comme Dieu est bon lelo bango nyonso baa na poto ezala mwasi wana liboso ezala mwasi wana ya mibale nzambe mpe asunga mwasi wana liboso abala na ye asala vie mwasi wana mpe ya liboso mwasi ya mibale azalaka toujours na papa wana bana bakoma mikolo bana mpo histoire dont je vous parlais c'était il y a 20 ans ozomwa il y a 20 ans toza na 2024 donc botya il y a 20 ans donc bana bakoma mikolo ndeko mwasi alakisinga bafoto ya bana wana nde bazalaki alakisinga na mama wana donc bakoma famille bakoma kosambela donc pour dire que bozwi ekozala ozwi lelo sepela nango ozwi nanu te sepela komisa nzambe na oyo ozwi
komona te parce que mosusu aza na bozwi na ye yo kaka fo ozala nango yo kaka fo olandela yango oyebi te ndeni azwa moninga mwasi wana atikaki mobali na ye asali kutu adultère asali ekobo aboyi mobali wana mpona mobali mosusu nzoka akutani na makambo oyo bakutana te mwasi abelaka liboma komaka liboma ayeba ekuteka azalaka ye mutu me ntango alongo esika aza azongi kaka na source na ye na baprière na amour azalaki na bana amour à bana ça sauve. Des fois, c'est les parents qui sauvent, mais parfois, c'est les enfants qui sauvent. Les enfants ont sauvé cette maman. Voilà. Ces enfants ont sauvé leur mère. Voilà. Et Dieu au-dessus de tout. Voilà. Et en Guana, rival a bien bazar, maman nanga, rival a bien bazar. Voilà. Rival a ma bé bazar. Je dirais pas rival au sens dit rival, mais il faut comprendre le sens na lobby. Bambana msusu a bien bazar basunga. Misusu pe basunga raté. Voilà. Donc vraiment histoire ngo marka kinga na on alinga kina bete la bino ba maman nanga na mukolo yo ya samedi. J'espère que édifier bino, j'espère que été bino. Donc toluka tongo etani to sambeli to sali musalo nzamba pesi biso na maboko to sala. So o to zana ngote toluka to zwate. Toluka te to zwango kaka po ba mninga baza. Voilà, nzamba opesa yo na mukolo na yo. Voilà. Nzamba aza temps ya makambo nyonso. Soki temps na eza lelo te, to sali nyonso. Temps na ozala lelo te. So nzamba lobaki o gagner na 2025. Non to komi 2025 te o gagner te. So nzamba lobi c'est le moment, c'est le moment. Yango wana ba maman nanga, ba papa nanga, ba yaya nanga, nzele bosala attention. To sala attention. Tout ça, l'attention, il n'y a pas que vous. Moi aussi. Faisons attention. Faisons vraiment attention. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très, très, très bon week-end. Je vous dis à bientôt dans votre chaîne où on raconte des histoires diverses. Votre chaîne de divertissement, Mon Amour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.